50 euros bakayanga souki oyo. Donc mois de juin, juillet, août. Dans un basonga noir na juin, basonga ya jaune na juillet, basonga ya rouge na août. Donc il faut na défaire ango, na kanga lisusu na bino 50 euros ya tout oyo. Na préféré ko somba perruque. Na olata ba perruque qui coûte 30 euros, na poste partout ici que vous allez. Donc so otinda 40 euros, perruque combien yo. Un instant comme ça bomona transformation ya la championne m'a dit qui n'a donné quand on fait la kema fumé. Voilà, là la salon na zola taper. Pour le quoi basonga ezali, il faut nini makasi. Voilà, on a la savine. Ben voilà, au moins on déni. C'est plus que du pétrin. Voilà. Oyo, kumburango etoko, eza 13 x 4. Là, il y a pointi coin. Bon, yango. Donc, ici, quand on a 40 euros, il faut le la poste. Et comme le pana. Donc, la perruque coûte 30 euros, plus 10 euros, il y a poste. Pour la pièce, il sale 40. Voilà, si manango yango. Donc, les gens, il a normal. Et ça, la valeur, il y a 26 pouces. On a battu la perruque. Donc, voilà, bah, vous commandez. Les perruques vont à 30 euros. 10 euros, et la livraison partout ici au Fanlac. Au Fanlac, en Suède, ça va coûter moins de 10 euros. Donc, il y a 40 euros aux 8 perruques. Oh, yo, ça, il y a bamboula, na bamboula. Na la question de cheveux à 50 euros. Ou il fait un mois, il faut na fongolango. Donc, nous allons apprendre à être des économistes. Tout yo. Souki, exact. Tout bon, ma canne perruque. Oh, il y a toko, il bosso, na si marasta, na tokanga, donc tu as des photos. Suivez. 30 euros la perruque, plus 10 euros livraison partout dans le monde ici aux allez. Modèle Oyango. Les bosso, maboko, na sima, ils rasta. Donc voilà. Retour à l'authenticité. Femmes noires, femmes africaines. Waouh, c'est du pétrin. Pour ceux qui marron, pour les marron, couleur marron. Donc, si vous allez bien, bon, ils ont que couleur est marron. Voilà, waouh, comme je suis belle. C'est à 30 euros, plus 10 euros à livraison, et ça 40 euros. Avec 40 euros, Perico et Comélion Nandako. Passez vos commandes. Oh, il y a marron, vous soupez, mais il y a couleur 30 euros. Plus 10 euros à livraison partout dans le monde ici, les Perico et Comélion. Passez vos commandes. Femmes noires, femmes africaines, vite fait. Attends, vous pépez, donc vous autres, donc c'est effet naturel. Effet naturel. Passez vos commandes. Non. La somme en allemand, basokola bandire boya continue. Je suis en live. La somme en allemand. Oh, Jesus. Love us too much. Il y en a une expérience à crayon. Une expérience à crayon. Nous avons vraiment une expérience à crayon. Non, connu. Je suis en live. Mais tu sais. Non. Non, c'est une. Comment? Moi, c'est mon finger crayon. Dans le bina, une expérience à. Il y a aussi une expérience à crayon. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, ça va. Tomega Rosolo, la liwa Dakumunda. Dakumuda. Papa Nabiso, liwa na ye. Ce qui a koufi, moi, je pense parce que. Et le bin de Komoko. Bilobela na epe bomiye et puis azalaki mal encadré. Voilà la famille to tapoter, to partager, perruque à vendre. Wow! Le goût de ça. Le goût de ça. Papa, maman. Posez là. Pour mon akande longue ko changer. Oh, dit qu'il n'a pas les longues mabe, ya non na tie perruque te zela na tia perruque comme on a benda beauté. Oh, comprendre qui était. Et longue mabe wana oza ko lobeza pona on a tie perruque te. Le goût de ça. Tu connais le goût de ça. Le goût de ça. Ya. Bobi la ya kilelo. Ça la capture écran toke na WhatsApp. O sali capture écran toke na WhatsApp. Tu connais le goût de ça. Le goût de ça. Tu connais le goût de ça. Il y a un homme qui est sur YouTube qui est kobo. Il y a un habité pour l'année. Bandeko, j'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, ça va. Bonne fête à vous. De meilleures vœux. Toutes de bonnes choses. C'est qu'on n'a pas pu avoir. Donc, ça nous reste encore, je crois, 3 jours, 4 jours. Donc, moi, j'ai l'espoir qu'il y ait au Simba Auto Lingi. Ya. N'a une silité. Ko quitte sa foi ko boya ko ndimate parce que c'est pas encore fini. Les lots aux les 27. Donc le 28, le 29, le 30, le 31, to trali na 4 jours. Et puis naza ko bela mi bali nyoso to ko bala basi na bino na 2024.
samedi à souka lobby papa to garder ba relation au pesi moninga moi si ba promesse qui était chérie 2024 ko silate donc to tikali kana 2024 siko yo lobby ni hein o lobby nini weekend ka moko ya souka sala butu okendo koma lettre po soki te trobeba yo zaka mutaba L'occasion, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va. Tout tapoter, tout partager vidéo, tout meka ko solo li mukie li kambo ya papa. Bien moi de mon côté ça va. Tout tapoter, tout partager vidéo, tout meka ko solo li mukie li kambo ya papa na biso diwa dakumuda na Mike Kalambai na Koffi Olomide na bato ye atangaki. Ndeko bo très ya papa na biso diwa dakumuda na Mike Kalambai na Koffi Olomide na bato ye atangaki. Ndeko bo très na biso dakumuda il a été combattu. Bandeko il a été combattu et loko na koya ko souligner soko ki muta misala mabe o wuti na monde à ténèbres aux 8 ans ya ko simba kisi ya ko lala na basoso na mabata ko lala na bantaba et tout. O sali banzembo succès linda ce qui nzamba sali yo ngulu ya ko bimesika wana bimango avec beaucoup de sagesse bima yango avec beaucoup de sagesse ya ko bomonaka na tangwa kala ondetinga naza na 21 ans na mutaka na 21 ans na tangwa kala ce qui muta bongoli motema ba témoignage bande ko pesa na église mutaza koza l'encadrer alobi I ba bongiseli ye ba bwaki mo liloba na nzambe pona ko lendisa bandimi mena kilelo témoignage zo pesa me pas chronitata témoignage zo pesa ne pas chroni mama za na besoin sala base chroni mama za na besoin bimisa eloko yo lingo lobate kombo zo lingo tanga wana te il faut ba sala donc to matiso mafuta po sala nini oloba yango lobi sala nini bimisela au problème yango to omeka ko solola parce que demain ou après demain na yebité lem susu za la kandoki lem supposo talanga oza muta misala lem susu za muta maison oza mutu ya ndako oza mutu ya kaza yo kando yebi demain ou après demain o lingo bongo la motema mais ko yana lo yengete bande ko to tapoter please to tapoter vidéo pardon oh bon mon eza marrant voilà à vendre passer commande to tapoter vidéo please oh to meka ko solo la ce qui papa na biso da komunda kufi eloko pe bomi bande ko bilobela biloba loba eloko eboma zobozi sala capier écran blonde yangoyo noir ezali rouge ezali donc ce qui papa na biso da komunda kufi na ba condition oya komaki nango parce qu'il était combattu bato ba yebi makambo na oloba abundi samaki après avoir kosala ba sortie médiatique na ye makambo ya ko yebisa mokili atangaki ba kombo ya bato bino bo yebi pona bandela bino ngo awati toye na ya tanke mopandi sango atanke mwana na nzambe soki nzamba sali ongolu ya kobongola motema OK soki yo bongoli motema ko yate ko linga oyebisa mokili mobimba ke ndenge za wana anima kwa kala sala kandoki ya na TikTok anyo so babiki anima kwa kala za ndoki soki nzamba sali nga ngolu abongoli nga motema ya na kobondela pona nini anima kwa kala nzambe pasale ngolu moko ya to banda ko bimisa batu ye wana kutu ye wana ye bake ozo se livrer na komba moko oyo memi oye pa ya nzambe ko limbiso mais conséquent dawana ba sacrifice yo sala na bana bato wana bato baleka bato yo boma boye ba ete nzambe na bomo alimbisa kama sumu mais conséquence to futa kayango yango ko yaka na loyengete ke soko uta ki bisika moko boye ozalaka nganga osimbaka bakisi po bongoli motema omoni ke tout est OK te les conséquences aussi longtemps on a mokili oyo obonga mekomi mwana nzambe mais conséquences to futaka yango tango toza koya oye na ba matière obongoli motema oyebi nani azalaki mutamisala nani azalaki boye ya sala yango na sagesse yaka koteya iloba na nzambe pesa témoignage na yo ya zoboza kufa
zoboza kufa avant mwana mobali wana kufa akoma kokima ndako akende na église mabe akende na mosquée mabe akende na dojo tina ba maikari mabe. Pourquoi? Bilwa biloba loba. Fanchoni te yaya. Fanchoni. Oyo mama bobila ya kilelo ma chérie. Bilwa biloba loba bo edenga na kotapote. Faut tous à la sage. C'est bien. Okoya ko beta lisolo, o lobby, o tangi kombo ya bato yokoki kotanga. Biso tokozwa. Biso tokozwa tokoyoka. Mais mutu akozala na problème ezayo. Mutu oya kotika na problème ezali yo. Yango wana na lobby to solola. Soki dakumunda kufi eza pourquoi parce que moi bilobele le kaki. Sagesse ezalaki moi mukie. Atanga ba kombo ya bato. Kofi wana azalaka nganga. Papa. Nakendaki. Kofi ayebisinga boye. Oui, c'est bien. Mais tangu yo zalaki kuna. Tangu no nzamba salaki ongolute. Eza pe na bato bayeba kozalaki muta misala. Baya kotanga kombo na ote. Bande konanga. Kokadisa te kiloko lokomi mwana nzambe tout est permis, non. Sagesse est très important. Sagesse est très important. Ata papa na biso comme na debaba. Bande kobo zonga. Soki Carlito azo umela na mokili. Eza ngolwa nzambe pe sagesse. Botala bat nyuso ba témoignaka na loyenge. O ba utaka kuna, a utaki aye ya ba umela kate. Mopeo wa maloba. Qui se rappelle encore de mon père ou Amaloba? N'a pas se rappeler. Mon père ou Amaloba. N'a pas se rappeler na mon père ou Amaloba. Donc ozo landanga. Lem sosa na kindoki na yo lokola anima kwakala na boite. Mais yeba yango. Mukoloko yako témoigner nzambe. Témoigner ngo na beaucoup de sagesse. Témoigner yango na beaucoup de sagesse. Koya kaka te oya ko tumba zambo tumba zayi. Okoya otumbi zamba, otumbi zayi. Biso to yoki, to beteli o maboko. Ah, to yoki ke Fire Mike akendaki na Montfleury. Fire Mike azalaki kuna Fire Mike. Mais après wana bitumbo yo kozwa na ba kombo ozotango wana. Biso ba spectateur to kozala te. Yango na tangwa kala. Batu bande ko témoigner souvent c'était à l'église. Baza ko encadrer ye. Tanga j'ai expérience au romona ko sala ni akoyeba lolenge ni. Mais la plupart ya batu lelo azo sala témoignage pas chronitata. Aki ko sala témoignage pas chroni mama. Biso ba chroni mama to zaka na besoin matière. Chroni mama nyoso sa na besoin matière. Akolobi so likambo yo kana koloba te ememe le problème. Yozo kansaka ke Mike mutamisala. Yozo kansaka ke Kofi mutamisala. Nzoka memi na bopito. Ba docteur baza ko traiter yo. Ba mingango baza ko simba yo. Bango na bango nyoso baza banani. Batu ya lisanga. Bango nyoso baza batu ya lisanga. Yo monika kete. Na kimi bango no yaya. Yango ne foko za la sage. Ndeko na biso da kumunda. Ndenge moko na mopero wa maloba. Ndenge moko na debaba bandeko. Souvent bazanga ka sagesse. Manque ya sagesse. Koya koloba. Ya botala mwa mobali kombone nani? Zobozi. Zobozi. Mige niema makila zobozi ezalaka likolo na yo. Parce que yonde muto salaka ke bo zobozi abanda koloba makamba ko kay koloba ti. Babilobe la wana. Ozo koloba yango, ozo déclencher guerre na monde spirituel. Ozo déclencher guerre o yo moko okokate. Miso toko yoka, toko beta maboko. Des fois toko bosana, mais yo mutozo ya koloba. Yo mutozo ya koloba. Soki oza koloba nzambe atinda yo kete. Manjaki kende koloba. Mais soko zoloba ngoka na biti kete o sambwisa bato ba mona ke bato na baza ba santo keba. Eko balukila yo.
eske ozoloba yango na biti mpona kolinga kotalisa mokili ke bato boza kokanisa bazalaka ya nzambe te. Mutu na mutu aza na temps na ye na ngonga na ye oyo nzambe ayebi ngongo ya kobenga ye. Yo soko ozalaki ndoki oye kotémoigner zala na sagesse kodéclencher bitumba oyo kokoka te. Bandeko ndeko Dakumunda abeli à souffrir bandeko nanga. Tango Bible lobi, ils vous feront la guerre mais ils vous vaincront pas. Na guerre lisa sezoka mutu. Na guerre likolo ekatanaka. Na guerre bandeko nanga. Ba guerre etikaka bilembo. Eloko nde biso tobosanaka. Ngana za mo yaya ndengo tindaka moto. Yeba ke bango pe réplique ezalaka. Tobosanaka te. Tobosanaka te bandeko. Ndengo tindaka moto yeba ke bango pe réplique ezalaka. Ce qu'on s'alangue avec beaucoup de sagesse. C'est bien de venir dire, hey, Mikey Kalambay, oui, Mikey Kalambay, peignez la lobango. Peignez la lobango. Peignez la yako loba makambo. Hein? Peignez la loba makambo ebele. Bon, mon attendez ça là, Yaya. Et ça n'a pas monde mususu tango touchango. Zala si vraiment kete, nzamba zana kananga, nzamenda tindingai. Peignez la lobati. A lobango. Tozalaki na Lubumbashi, le messie alingaki ke nalala na mobali mususu. Mobali nini ya kolinga mwasi na ye, abimana mobali mususu. Soki eza ba nini wana te ba demande wana te. Penye la lobango. To moni nde ba diminuer penye. Nde ba beti e dada. Ba fuli ka molimo na kindumba fu. Tolali tolamuki mutakala. Tolali tolamuki babotoli e bana. Mbala moko penye la komi ko sala ba émission en anglais. Penye la so sala émission en anglais. Et ce n'est pas na makozwa matière ndeni. Penyel o sali ese mabe. Yozo sali mission en anglais penyel. Ese akozwa matière ndenge nini. Ese de Panama. Akozwa matière comment? Akozwa matière lo lengeni. Comment ni? Pourquoi? Elle a voulu combattre. Ayawa, majabu, makayabu, bazana bandoki, mbongwa kisi, mbongwa boya. Tango zo ya ko affronter batuwana. Spirituellement, tu es forte. Tango zo ya kolobo zo loba wana pona kotalisa bato ye wana za kisi est-ce que oza makasi ye ba yango ki ba combattre yo même atana mokili ya se oyo okutani na babandi oyebi bandi wana ko sala semblant ke oyebi ete po soko bengie na kombo na yaya akoyoka kanda ko boma yo eza ndenge moko na bani makwakala nga kindoki anima kwa kala sina yebi kindoki anima kwa kala babengane na mboka pamba ya ba butu bakotisa na masuwa mena yaka ko témoigner ngote mukolo ye moko ko semba nzamba ko simba motema ne ayeba nde kwa alleluia abete libiso lisolo aussi longtemps ye moko na bande ko to tapoter to partager s'il vous plaît aussi longtemps ye moko no nzamba simbi motema na ete moyena ya ezate Est-ce que vous comprendre? Ya noir yango. Ba couleur ezebele. Donc pona ko loba bande ko nanga air moko. Tango yoza ko ya. Ko lobaka. Oba mama dikina, ba masolo yaya, ba masolo mususu kande omona ka na fandi bande ko nanga. Mama moko na Congo, ba pesi lisolo ya mwana na yaya na butu wana. Donc omoni penza ke komba. Pourquoi? Surtout si vous avez un monde na bango. Et ça n'a pas masolo mususu avant na fanda na ya ko beta ya na zuita na nga ya ko bondela. Mais yo attend que libone ka mama dikina. To koma kozanga masolo ya. Ba ko tianga molimo na kindumba na koma lokwa anima kwa kala. Na koma lokwa benita bolali bolamuki bomoni nui nanga. Réseaux sociaux oyo. Baya ko fula nga mupepe ya na komika na molimo na mokusa na mona noko liandi na tieli toy na mona noko desho na finye miso na mona nini masola Jonas na kange kachi ya réseaux sociaux ça na makambo ebele so ba benga ngo monde virtuel eza monde mususu il faut avoir beaucoup de sagesse ya passer commande na yo Yani mo sepe kuna akaneli junior. Il faut avoir beaucoup de sagesse. Tu ne peux pas venir seulement parler. Dakumunda soka kufi. Dakumunda soka kufi na ngonga oyo. Parce que azanga ki sagesse.
omoni azanga ki sagesse ya ko mema témoignage na ye e yeba na ko zanga ko toucher bato yo tango yo ko toucher Mike Kalambai o toucher ka Mike Kalambai te yo kansi ke te ngana kimi Mike Kalambai na kimi Kofi oui siko da kumunda belaki il était malade na hôpital bisika bande ko kende kuna changement zalaki te banal bande ko traiter ye banal soki bazalaki bato à maison so bazalaki bato ndako ngana o toyebi te yango wane faut sagesse zobozi ayaka bilobela awa e matie kiti zobozi akome ko kima azo koka suko lala tazo mona milimo boye bande kulanga omoni ba komba mususu tango zo kende ko lamusa yango il faut à la cire Nicole il y a des mois kamata ba bizu siko zali ndeko moi si boni kuna boza bien oya bana Londres surtout les 8 mars et ça la couleur nyonso roux noir blonde marron na jaune peu mais jaune pour les moments sili on passer ka ba commande bandeko donc pour na koloba bandeko na ngai c'est bien mukolo na yo kaka témoignage ya dakumunda na bime dakumunda auti na famille moko instruit auti na famille moko balobaka français ezate lokwa makwaka la bango bandako lobaka kitopoke mais comment koki koloba makambo na public boy mais non ngai papa ona mon frère a benga ngai merci ma belle papa wana mon frère abenga ngai tanga bengi ngai apasenga Mike Kalambai abika ka yo mutozo kima mutuno aza awa mutuno aza a bandeko bako ya ko boma yo ba mona netikete kofia ko ye ayebisi yo basala nzambe nini bazali yo zo kima ozo kende ko zwa délivrance pas obi na vie faut za la sage yo zo kima ozo kende ko zwa délivrance c'est pas pasteur moko bo nzoka lem su pasteur wana pa kenda ka mon frère yo zo kansaka ki eza Mike eza boye na kende boye nzoka pasteur wana po isika yo zo kima yeba zaka muta maison ba obeto dada lelo maladi lobi maladi lelo maladi lobi maladi lelo maladi lobi maladi si muta kufaka te muta kei bandeko dans la vie il faut être sage na vie il faut qu'on soit la sage anime kokala zana ya sobo linga kote la bino la beauté botika sobo linga kote la bino la beauté ya boza la gentil na ye donc pour vous dire ba combat musu na vie to fongola kana biso ba porte ba combat musu na vie ya ko fongola porte tika bango na bondoki na bango yo yakaka témoigner o nzamba saleli yo bande kunazala pe mutu munene Jésus. Oh, ils ont filtré. Oh, Jésus, Christ de Nazareth. Ils ont filtré. Pour que finga mona bo mwana ezalaka tala mutu ya ils ont filtré. Pour ce que ba finga ngate nenge na lobakete ils ont filtre. Filtre msupe so yesa bato mitu minene. Jésus. Heureusement ya mutu munene ezaka ya pamba te nazara mayele. Ko segate Nicole. Ou quand se filtre. Je ka filtre te mon tout nanga penza biologique bandeko. Jésus Christ de Nazareth. Jésus Christ de Nazareth. Heureusement. Ozala siko mutu munene ozala bourrique. Mutu lokwa anima kwa kala sakana na ngano mutu nanga ekote pa na ye deux fois. Ani, tango zo telemela mutu po sala ozo sala. Tai nanga okota deux fois mutu nanga okota mba mibale zol nyoso yanga eza deux fois pa na yo awa mbala mibale munoko nanga mbala mibale ani tala tango olingo sala guerre kokendo sala guerre ya Ukraine te eko signer ici après komi koloba o basundoli ya tango zolingo sala guerre na mutu il faut za la cire na mutu zo sala guerre azandengi nini nga konga na yo taille moko te donc elongi na ngai ekote pano deux fois okosukela nga na loketo yo za na poitrine
ya bili ya ngana zana mabele manzombo siko kana kaba kondo sinyaka nga ezaka dini réseaux sociaux kaka réseaux sociaux yo bandeko passer commande donc pona roloba moko soki ndeko na biso da kumunda atiki biso entourage pe lobi ke bilobela yana kini wana kini Kinshasa wana ozomona Kinshasa wana okokima wapi na babanki bango na bopito bango na beglise bango tango yo ozosala témoignage ya kobebisa misala na bango ya kaka munganga akotraite yo wana ndako beto biloko dada bandeko je suis venu vous demander même quand tu vas laisser ta sorcellerie comme anima kwa kala mukolo ko sepela kotiko okotaka maison ya sala ona sagesse ndenge nzamba sali ngolu akotika akosala pe bango ngolu ya kotika tango ya ko déclencher guerre ya kotanga bakombo batu neti zobozi akomaki lokola zobozi akomaki lokola nyama babeti masasi akima awa te akima awa te ye wana kufa totikelaka na batémoignage na ye pourquoi asalelaki yango avec sagesse te ya wana ya monde mususu wana eza monde mususu donc tango ozo déclencher guerre koya koloma kambo ya koloba d'avance kutu na mukongo ya nani bazana sireni moko mami wata akendaki azongaki ya tango ozozwa tan wana mige nyema mige yope osungati tango ozozwa tan ya koloma makambo wana prière lolingini tata oza kobela na tata wana nganga munene me yo ozofandela ye pona koloba hi pona kozongisa ha. Faut faire attention. Il faut faire attention. Nzambe asali ngolu obongoli motema. Zobozi alobaki ando sala na haine na kanda. Azo pesa témoignage ya kosali. Bande konanga, wane ya monde te. Bato kutu ba bongola mitema. Ba yakati na nzambe. C'est pas que nzamba est incapable. Dieu n'est pas incapable. Nzamba zalaka nzamba principe. Il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu pardonne nos péchés, mais les conséquences. Nous vivons les conséquences avant de quitter les terres des vivants. Yaya. Oh, nazalaka mutabakisi. Nzamba ko limbisa yo. Mais conséquences ya masumu yo salaki. Oko vivre yango kaka na mokili yo. Yo moko nan. Ba conséquences ezo zela yo. Likolo nango oye lisu bilobela. Na réseaux sociaux. Obandi ko fongola guerre. Obandi ko déclencher guerre. Papa na biso da kumunda. Makole koma ko vimba ye. Makole koma ko vimba ye. Makole zo vimba. A combien de problèmes ya cardio. Motema. Batu nyoso bakoye ko kabela moi quelque chose ezali soute akoma ko lala tin église c'est boyebi ke da kumunda akoma ko lala tin église akoma ko lala tina église akoma ko zanga ne fiske moi $10 oyo yango wana tango zo ya ko témoigner esengaka beaucoup de sagesse tango za ko ya pona koya koloba kete mokili oyo boye ya beaucoup de sagesse sino te okoleka lokwa zobozi sino te ya talaka bato ba témoignaka mope wa maloba témoignage kute sila nyoso tutu qui se rappelle de mope wa maloba il faut zaka mutakala lokola nga po yeba mope wa maloba so oza mwana lelo ko yeba ite témoignage ya mopero et sila te nda bandeko ndenga sacrifier ki libota na ye nda sacrifier ki etu et sila te nda bandeko kende ko kanga batu na bakisi yaya asilisa te esuke sike suka yango wana c'est bien tokoya tokotatola nzambe toko témoigner mais kokufa na kokoya na kata sentiment te pourquoi na kata sentiment ya ba commentaire ya ba nombre de vues pourquoi ya te yo yaka loba o nzamba lingyo loba
Pona yo loba. Mais pona batu mususu ya loba o nzamba linga loba. Omoni penye lita yaki. Eh mama makayabu. Mama makayabu. Mbongo akisi. Mbongo akisi. Mbongo akisi. Basalaka boye. Basa ya tande babeta penye dada. Babeta penye li dada. Ba corrija ye correction ya kimokolo. Maintenant c'est elle qui s'agenouille pour parler avec ses enfants. C'est elle maintenant. Ils n'ont pas bisika mususu basimba kate. Ils n'ont pas bisika mususu ko simba na loyengeti. Po mokile mona ke o asimbaki. Po mokile mona ke o asalaki boy non ko simba na loyengeti sinon yondo ko zala o zala perdante. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça. Vous n'avez pas ni ma quoi qu'on bombarder, n'a évité moi la moi soyo. Au moni kindoki, kindoki. Ce que vous avez on a kimukolo, ils allaient pas si peu ici là. Les colons nango aeko bakise kindoki à TikTok. Guerrier na Mervin et que zongi. Bazo we la nane LB. Maman koko lokola ni ma quoi kala. Azo ça la rando na Mervin. T'as la niveau. Funape azo komaka ba gromo. Na bino batu botumbo la kanima kwaka. Obi boyo ka pe somo, boyo ka batu somo. Mutazo sona na bébé. Ayazo sala rando na bébé. Bébé a 1 mois. Boyo muto ebi kokoma, soko komelo za sieka ko rater. Yo muto ebi koko. Bo bang moko pe. Bo sala rape o yepe o moni mutu. Oyo ki ata somo. Mutu sala rando na bébé. Bobanga ete. Oye pe osali nini otumboli aletanga koloba wana biso nyoso toyoki so. Na yebite ki ani alia kindoki. Kindoki ani. Bana poto ya kala ya tongo. Obosani na Kongo mikili. Bobosani kindoki ani na Fulangeng. Bobosani tala tata wana Fulangenga bota maka bien. Tango bazwi kindoki nani basangani ale kili kukuma. Bobanga kabatu. Bobanga kabatu. Patricia bonsoir. Donc pour na koloba bande konanga il faut osala sage. Tala lelo da kumunda kufi. Prix. Yaya viens au privé. TikTok risque de bloquer les lives. Donc, c'est moins de 40 €. Donc, livraison gratuite. Partout dans le monde, je livre. Moi, je suis international. Je livre partout dans le monde. Il y a 4 couleurs. Pardon, 5. Jaune, marron, roux, noir, blonde. Je livre partout dans le monde. Partout. Quand je dis partout, yaya. Partout, ici, au linga péri que vous c'est ça. Même sur Paris, j'envoie. Ma jolie, sur Paris, j'envoie. Sur Belgique, j'envoie. Même en Russie, même en Ukraine. Là où il y a la guerre. Tu vas recevoir. Donc voilà. C'est plus que du pétrin. Ya. Donc voilà. C'est plus que du pétrin.
gros bébé à la star. Yaya, Perry Condé de soi. Allez, Bacagnon. Gros bébé, donc dengue ça, il faut aussi 6 paquets. Mais je compte ça la facture. Faut apprendre à te récompenser. Nous tapons sur le cadeau, il y a eu de janvier qui n'a décembre. Bateau yo sungi, mbongo yo kadi. Non, je vais me faire plaisir. Voilà. Et ça n'a pas de couleur nyonso. Yo kaka sala kato bi ke na lingi o na noir, na jaune, na roux nango, na blonde nango. Et ça le dengue. Voilà. Passez vos commandes, Yaya. Voilà. Souka, souka. Bien ya kotonda. Bien Perry ya kotonda, Yaya. Oyo. Pour faire dans la bamboula na bamboula. Regarde. Voilà. Tala travail. Tala ndi bakanyang. Les alas. Ya mutu mobimba. Lasa mutu mobimba, Yaya. Passez commande. On a battu tout mikié, moi ya ko serrer pour régler ça. Voilà. Ils appellent un eloko so lingo fandi sango o fandi so lingo régler ngo fanda mukié bien bino battu tout mikié ça va. Neti biso battu tout milien de fanda normal sans problème. Voilà. On est là.